ngai okokuta ya mote. Mais place encore une fois. Jésus-Christ a levé na bayekol na ye. Bokende. Na partout monde côté ya bateite bazongi batu bazako croire kaka Jésus te. Aposa di ba question. Bolingi ngai na benga manani to bokanisi ngai nazali nani? Réponse Jésus a pesa ki yango. Mais Saint Pierre abimisa ki yango te. Oh, yo zali mwana na Nzambe. Encore une fois. Pine soki ko ko se pomper ya momoko. Salut qui a foi. Foi santa. Foi santa. Il faut yo moko te ko se confier. Il faut confirmer ou te pas ya batu misusu. Misala na tika batu misusu ba ya ko. Confirmation à Jésus-Christ qui est le fils de Dieu. Et uta na monoko ya Jésus te. Mais uta na confirmation céleste. Oh yes. Ça mona mutu. Yes indeed. Ona papa ndombele tika na zonga na yo na pa makamolo wi comme Biblia. Oh papa ya ba comme Biblia. Don't pay. Mais merci. Mais pour là comment va combo ya don't pay. Oh bana ize ba comment Biblia. Oh Biblia ba paya. Tika na yebse Biblia. Yo pe ko ilo ko sala Biblia yo. Comment? Webi kolama mfumba na webi kolama nsoso to bito ta bayombe yebisa biso comment yebi kolambela yango kotika makamu les paroles s'envolent les écrits yango za komona bamboka na biso oya okuta bakoko na biso uta baza kolama nsoso ndenge balambela ko ndenge wana même pas une bible qui explique comment kolamba bamfumba tu dois écrire pour batba kotanga baza kolanda c'est pour vous dire que Biblia batu bakomaka yango à part d'abord tikala confirmer yango mutu moko te akoma Biblia bonga yebaki oyo ekozala Biblia tala wana mutu oh yes oh Matthieu akomate Saint Luc mutu akomaka oh apôtre Paul akomaki lettre kwa Corinthiens keba apôtre Paul yeba azalaki wapi pour recommander lettre et pas yaba Corinthiens et qui te dit qu'apôtre Paul yeba écoute que livre comme un jour Biblia ba comme on a référence mais que somme ne nazana ya ngoyo la na makole ba saint nyonso ba apôtre nyonso tamba za koteya est-ce que bazako kende toujours nécessairement que tika totanga mokana ancien testament parce que ça existait pour ça la ministère na bon ya Jésus-Christ je te dirais que ma place mususu oui mais 95% je te dirais non. Bazako ça la immédiatement réalité du jour tant bazako ça la face na ba difficulté sur base ya formation bazo ke pa nani et pas rabuni na bango. Et comment ils sont aujourd'hui formation? C'est parce que la Bible une collection de livres écrits par des hommes. Oh yes. Je le confirme encore. Batu bakoma ba livre au mona na Biblia. Sauf les 10 commandements, wana commandement nini, na mbende ya moto, na mabanga ya ntalo. Oh yes. Tout le reste, premier livre komamaka, ce n'est même pas ndenge batu bakanisaka te Bible otozana ngo. Il y a des semi-candas qui manquent même dans la Bible. La Bible n'est même pas complète, ndenge okanisaka, mais l'Esprit Saint est complet. Oh yes. Ya wana za komona ngai na za besoin que nabona ke ngotanga verset biblique pour ça la face na bino batu bozako yaka na ba idolâtrie ya ko croire na batu oyo bazakine tiaka yo. Parce que question na wiko tuni proposer yo papa Dompé. Où est-ce qu'on y habite après 50 ans, après 200 ans, yo po koma koko ya bana na yo. Oh ya yes. Génération na yo. Preach. Donc bango li baba donc après 200 ans ya data lelo yo komi koko donc ngai na ko banga yo. No way. Na ko banga ni kuwa na yo. No way. Il faut faire attention à tant que vous comparez bokoko ya ba village na biso ya Kibokolo. Na ba koko oyo toza ko na Bible awa kienga pe na za ko mona ba Abraham te, mais na za ko mona d'abord nani. Adam na Eva. Qui est la qui dit ce qu'on a question qui est Adam na Eva. Ok de gauche, aux à droite. Si kana pesa yo soso ya mwasi lelo, na pesa soso mbali lelo. Oh yes. Yela ngai après 10 ans combien de basoso ba kona lupango na ngai. Mokili oyo okoni ko challenge yango. Bana na chapitre 1 ya Genèse. Nzambe tanga salaki mokili zaki vide, il n'y avait rien. Rien. Jour Adam na Eva nzamba saki na mabele. Génération ya batu na mabele et bandi bakoko na biso bango. Et faites attention. Jardin d'Éden, c'est bien expliqué. Bazalaki na bilamba te. Oh, naked. Okoki jamais convivre na pôle nord, na bamboka mi ba poto bino en Allemagne. Place Pio ezali bon so na bilamba te. C'est pour vous dire que biso batu ba yino tozali ba prene zoba. Ya yo kansete Adam na Eva zali ba koberani. Ya ba limbele. Mais tout ça on pense avec bakoko na biso ya numéro 1 c'était les noirs. Non,
Non. Bah tu vas pas me continuer à profiter pour ça mon peuple pays par quoi? Manque de connaissances. On a rien au ça te bango baza ba bindé. Oh, Jesus. Il y a la histoire bien bien aux ça va recherche. L'homme blanc n'existait pas sur cette terre. Oh, yes. Bitumba et força bango que loi ya nini naturel. Oya ko beta moninga akimisi atika na condition kitoko. Ce sont les immigrants. Na nord bakenda kulende ba inokuta na condition climatique et comme ça bango ke ba comme presque sans couleur, ba comme ba bindele. L'homme blanc n'existait pas. Adam na Eve bazalaki na Afrique. Jardin de bazalaka na Afrique. Comment confirmer cela? Kende kotanga kaka na mukanda ya nini ya Genèse. Comment on a été les 4 rivières aux amis qui ont jardin d'Éden. On a la confirmation makasi. Et ça bien sûr na côté nord de la Turquie wana nan Efrate nana ne obe ya kuta na Tigris wana ga kuta na Arab qui est précisément na Irak na place wana. Mais bon on est deux autres rivières. Comment on a été rivières en place mususu za kuta Pichon. Côté ni les alliés. Wolo na palata na mabanga entala ba emeraude ba nini tout ça. Place de l'Okuta ba wolo na ba palata. Africa. Yes, Africa. Oh, bassin d'Afrique centrale kende kota la mo. Adam na Eva. Baza ba premier koko na biso. Amen. Mais on kota na ba koko ba Abraham. On kota ba koko tika na ebsoete. Il y a eu une séparation entre bakoko tout ça que dans la Bible na bakoko oya biso tika na clarifier quelle est la différence entre bakoko et ba oyindo qui yo boza ko supporter na bakoko dans la Bible. Miso ya Nzambe ekotala ka ba juste na ye place nini bazali. Bon il y a 1 million na babele to population les ont depuis existant. Peu importe combien vous allez, ce que vous êtes en conformité na Nzambe te. Miso Nzambe attention na ye eza epa na yo te. Mais miso Nzambe eza kotala yo kaka. Ezotala yo. Bien moko aza na pouvoir moko ya koboma mutu te polo bato po yo sambelaka te eke ngana boma yo. Ça ne peut pas exister parce que okwei na mubeko ya nani ya Nzambe. Nzambe miso eza na basantu na ye. Tala descendance ya bana ya bato apata Adam na Eva kaye ayekokotisa ba péché bato bakomeli kobomana. Baye koma tina ta Enoki wana za okena bona kota bakoko eza na Bible. Enoki Nzambe asalaki attention na yeke mutu oyo aza en connexion na ngai aza ko collaborer na ngai. Attention ya Nzambe ezaki pa mutu moko anata wana Enoki. Enoki akitisa wana mwana na ye kiokoko na ye nani? Noah. Noah eko mwana ke ye kaka mutu azaki na attention ya nani ya kosambela Nzambe batu nyonso bakenda kosala tour de Babel. Kosambela ka babike kana bampungu tulendo na kosambela banzamela bango bokoko. Quand je dis que mutu partout au monde, peu importe dans la Congo, dans l'Afrique, dans la wapi. Et pour ton information, ba Congo oyo, ba Afrique oyo, ba Europe oyo. Ça, ce sont des choses qui sont venues après les déluges. Avant les déluges, il n'y avait même pas de continents séparés. Mais attends, on va séparer encore une nouvelle vie qui a commencé après beaucoup d'années. Personne. Ya mwana Nzambe biso ba chrétien tanto la na bokoko ya Biblia. Yo zo ba bokoko ngote ko bakoko na biso na cadre musuni. Mais to zo ka banko bakoko na histoire ya attention ya Nzambe ezali wapi penza mbaza okuwa biso wapi poto utala lola. Oh yes. Il faut to zo ngapi wapi na lola. Na poto lola to zo na lola. Il faut to za encore oh yes, to ça la test. Il faut ezala. Teste batinyo se ba échoua. Oh yes. Même Abraham, ils ont échoué parce que Abraham kutuko, so ina mina yepso combien d'erreurs, combien de masumu Abraham sala. Terrible. Toyeko kita na Jacob, il a aussi fait des conneries à kosakana kutute na vina ye. Tozako kita ti toyeko suka na kolo Yesu Masia. Place attention ya Nzambe ezaleli pona ko racheter banani yango oyo balinko servir na wapi? Partout au monde. Parce qu'il est venu au ciel et les cieux n'ont pas réussi. Parce que na contré aux places à peu près à Botamelaki. Mais question est allée. Bon, on a encore les Israël. Batna comment bazalaki. Batna Brésil bazalaki. Batwana Nzambe la bazalaki. Nani? Nzambe les mêmes Nzambe la batuna bongo. Mais le monde était bloqué na condition zali que Milinga eza kopela, eza lisute. Mwinde eza kopela, eza lisute. Mais qui protégeait tous ces gens-là? Bien sûr, on peut dire qu'on tient même na lupango te. Bon, on a nourrir bango te, on a soigner bango te. Dieu était toujours là dans le pays nyonso. Toya siko na faveur en Nzambe na Afrique, na Congo, na place. Est-ce que ça l'a été parce que Jésus est en Israël? Non.
faveur nzambe ezali partout mais keba ta ya alliance ya mutu na parti na koya ya kolo yesu biso tokoti na deuxième alliance mususu ke mutu yeba ye posala nini pokota na lola mais ta ya avant Jésus Christ eza na Kongo eza la wapi nzambe aza kotala bato selon comportement na yo bato wana bakozala juger en fonction comment ils se sont comportés bakoki kozala bakoko na biso bakoki kozala n'importe qui comment ils se comportent parce qu'il y a des lois naturelles koyeba ke na boma je fais du mal esprit ya nzambe ezalaki partout au monde mpona koguide bato na koyeba comment ils peuvent s'organiser. Parce que il faut pas faire ça. Outillage et la vie. La vie de l'homme animal est zalaki. Mais même parmi les hommes animaux, il y avait toujours un esprit qui témoignait que mutu oyo abandaka. Abandaka nani muninga ne mutu na pamba. Non, na voyez pas dire un autre supérieur qui fait sur moi. Les places on a encore kota que il y a une